Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne Otamadi. Dikina donné Kandono Tete la Kema Fumbe en direct de Kinshasa. Donc, tu fais une balabala, yoka mo pepe, ça zoate. Donc, voilà, vous avez aussi il est temps. Maintenant, la bonne heure qu'on est en vacances, maintenant, c'est le tour de la championne. Après, charger les sous-autres pour encore continuer tout ça, vraiment la ligne bino y a trop mes abonnés, mes amoureux, pas abonnés à Dikina TV partout dans le monde ici Kabozali. Vraiment bienvenue na ba nouveau abonné nyonso. Vous êtes ma force, vous êtes ma fierté. Talakaka, donc na fandi pour encore sa mo émission Yasika pour ça la biso vraiment bien. Là je vois ma sponsor officiel ya Dikina TV, mon vieux Benzola. Yaya Ale qui a commis déjà na kata Kinshasa, donc ndeke aller-retour, donc kwenda fotoka. Vraiment merci mon vieux. Là je vois encore Maman Prospère, Madame Odimba, donc Yabino Yangoana, Madame Kilimanjaro, Nana Lia Yote, Atombola Mustapi, Maman Sociale, Yayo Yangoana. Vraiment, na sepel mingi, cause les sous vraiment les bossons na bino. J'ai eu vraiment na moi ba difficulté, ya ba méga. Awa tozana ba méga, te metozana ba magi. Vraiment, je me suis trompée d'acheter les méga chez Vodacom. Vraiment, bandaki ko Hermon ko pesa ba banina bien été. Merci beaucoup mon frère Vincent Tilouzi qui m'a conseillé que non, la championne a vraiment salé là. Hein? Orange Rosala, yo bien. Bon, mon qui a téléchargé émission, on a juste moins de 30 minutes. Avec Vodacom, ça prend 2 heures. Au Kokansa, ils ont téléchargé, nous avons déjà ni téléphone et carrément qui n'ango. Donc voilà un peu, je vous aime beaucoup. Naïna li solo, il y a incompréhension, Katina Libala. Voilà, incompréhension Katina Libala. J'espère que Bozo capté ngai, moi makelele, la championne Azali Banda. J'espère que Boza ko capté ngai. Incompréhension Katina Libala, eza bleki. Ya moi si, moi na mukie, ba nouveau marié, baza na moins d'une année, na Libala na bango, nde abenga kelbiki no yaya. Vraiment on a problème na mobali na ngai. Pourquoi? Parce que mobali na nga afingi maman na nga na bi afingi maman na yo na ndenge ni oh non. Yaya, tout ça là qui est en plein acte sexuel. Donc voilà. D'habitude nazala na moi ba serviette na nga bo excusez nga ezali solo, le qui a un problème, photo sunga pe ba oyo ba kolanda. Donc conseil ici la raté. Donc moi no ya moi si to pesa e kombo, il na mobali na ye. Babala ni moins d'une année. Pendant bazo sala ba rapport na bango, donc un allié sacré si je peux dire, trop sacré même. Mobile tanga silisi, pour ça là ouais makambo, pour excuser nga peut-être mais bo tenir nga regarder pourquoi parce que la fille m'a relaté l'histoire où nga na yeko pesa bino to sungae na ba conseil nga na koye ba nyonso tout mais bino boye ba na kosa nini ko sungae. Tango mobile a silisi a singi serviette pour à essuyer. Malheureusement, ici, azalaki na serviette. Dès que le mobile a yebisi bon na kanda wana je sais pas ce qui ndenge nini a yebisa lobi bon. Est-ce que maman no ala kisa otendenge moi ça za na libala. Dès que ici pas donc c'est le mobile na bon yo moko maman na yo ala kisa ote ndenge bazala na libala. Yo moko biloko ya yo moko soko essuyer ngo problème ezawa. Dès que mobile na kanda wana batoto ya Congo boyo kana lisolo mobali na kanda wana likambolo kita grave likambolo kita compliqué likamboke ya mal hôtel et kondo donc na lobby millions de mille sabords moi mobali anatanga siliki abeti mwasi na ye donc babandi bitumba na teni Adam donc pour dire que ba incompréhension ça na libala nzambe kanda yebi pour maman so basel ba 40 ans ba 50 ans de mariage vraiment c'est pas facile. Bitumba na teni Adam. Donc après avoir ko sepela, regarde un peu les diables ndara yaka ko diviser, ko séparer, tina ko sani, tina ko boko. En pleine makambo wana nyonso l'équipe bien na ko sombelo boyo yebi na linga yo ko leka na lela ka lokola dara. Donc l'homme a fait quoi? A adoré même sa femme si je peux dire. Juste quand na moi nini mukie pourquoi la fille a fait l'erreur, si je peux dire. L'horaire, c'est l'oubli aussi. A bo ça ko na ba serviette, tant ba six on va la s'essuyer, ndé mimi problème ananyo. La fille kotanga siliki
asali nini abengani mobali numo yebibiso na poto ndenge ezalaka abengani mobali mobali pe eluka bazaka ba jeune azongi na ye epa ya baparent na ye poto oloba 4e mois yango vraiment boteninga regarde nazali banda pona makelele 4 mois yango yo donc les garçons azako ne pana bango azosala kigodo la fille aussi pas pana bango moi ça lobi ofini maman na ngai obali alobi ofingi maman na ngai les problèmes zo se passé awa ici bande kona basi mibale ba osunga ete batoto ya Congo pourquoi parce que bande kona basi bango bazana mabala babali ba plus de 10 ans OK bazana expérience ya libala mais le problème est que nazo mona neti ici vraiment rolanda olimbisanga so rolanda na bande kona bino na bayana je suis désolé mais ngana zakananga au milieu du village je dois parler ndenge na sololi na yo nde nazo mona likambo donc vraiment batoto ya Congo na ndenge koyoka ici ici là mal conseillé pas bande kona basi pourquoi parce que en tant que yaya netinga na kolo bala championnat boye ngai na bomba na ngai tant na solo na baleki na koyebso peke ngai pe na libala na ngai ya yi de moment oyo babetanga mwambata bakanga penga mwa catch ce n'est pas je serai pas là kozala neti ba parents na biso o bango batikala ko doubler te batikala ko échouer te leur vie était seulement boye donc cela veut dire toi en tant que moi na so ça peut-être ba bêtise tu te retrouves comme aux années extraterrestres et pourtant ils sont humains vous voyez un peu moi je suis pas là nazalaka wana te pona ko camoufler vérité non na solaka na baleki pour leur dire la vérité que te ngape komela ngai batoto ya Congo yo za kolanda na yebisi si na bi écoute ce sont des choses qui arrivent na liba les arna ben compréhension OK ngai pauvre papa na biso de fin père na biso azaki soki likambo oloya ko funda muninga toi même il faut d'abord commencer à dire qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui a fait que situation est à l'endenge wana. Des fois c'est facile à acquiser l'autre, mais ceux qui ont beaucoup bandi na nous que non, ceux qui disent kambo ekomi boy pour na sala ki boy. Oko sala nini, oko ya, kozwa mayele. Je suis pas pour que mobile ya la finga maman na obeti aloba a déplacer ba mo. Vraiment bino ba oboko landa biso, ba yaya, ba tonton expérience celibala. Beaucoup mais la style pourquoi parce que moi je pense que là ça mal conseillé bah ya ne bazolo ba que non mon bali agir ma bé il fallait pas d'un côté mususu pe mon bali agir ma bé d'un côté mususu pe s'il peut agir ma bé na ndenge nini celle soki akanga ki munoko na ye peut-être makambo elinga sala nini elinga ke komate nazolo bango tant que moi si ba merde mususu komelanga pourquoi parce que ma bouche là aussi des fois ça peut me tuer OK likambo Babi non, ok, non, je ne vais plus arrêter un peu. Non, ça moi, exemple, mon côté, dans la concession, on a besoin de Kisangani. Bah, torsionneuse, machine ou 4 mabaya, 2. Na tout le mobile n'a vu que non, moi si la chef Colongo, azo sengapo, bah qui tire bandita mine no salombrage na bilangapo et bilo que quoi ma et quoi la malade. Mon mari m'a dit non. Pourquoi? Parce que ce qu'on paie si, au cas où je suis en panne, bah ça te machine, ça coûte de l'argent. Bah toi à Congo, tant où il y a zone na ville, il y a une concession pour nous surveiller misala. Naturellement, qu'on peut ça mon absence naïe, ok? Des machines, fallait appeler ça tellement comme des machines qui. Malheureusement, tous les deux machines, on est salinini et bébaki, tobon ça qui machine a mis balai, il a pu payer $320. Na likambo na yokaki. Dès son retour, machine est là qui a kobeba. Au lieu na kanga munoko nanga pourquoi parce que si ma petite kinga elo, mais na boya ki koyoka, na salon na mutu makasi nanga. Au lieu ma kanga munoko quand mon mari s'est fâché, au lieu na kanga munoko moi je me suis mis pour lui dire mais pourquoi tu cries? Je suis pas quand même ta fille, parle-moi quand même gentiment et tout. Ba toto a Congo, Maria Lusabo, allez loin. Mbata na zoa, ya boye. Tant na mona ba mwinde toile na moni lumumba mbala moko na kenda olala pongi donc pona oloba na opesa témoignage na ngai pourquoi pour dire que ezana makambo susu on peut éviter pour ne pas arriver là-bas c'est ça réussir na oyebisa yo ke ben compréhension na libala ezala maintenant là mobali nazo ka famille na ye yo pozo yo ka bayana na yo mobali a réagir mabe moi je te dis si vous vous ressaisissez pas et qu'on risquait que non et comme à solo. Pourquoi bozana bana moi qui gros dos moi nini ezana mais na vie linga ko zala entouré na bateau yo bazali ba réaliste. Wa ko yem ça que non ma chérie c'est vrai. La prochaine fois il faut avoir des serviettes. Ko zela tellement que mobile peut oui
mobali pas ko sala nini akoki kozala pe na ba serviette. L'homme aussi il pouvait aussi s'essuyer lui-même ou bien essuyer et ça n'a pas de problème. Mais nazo pesa yo conseil attendez ba pesa la champion ndenga na ko pesa yo, on donne que c'est qu'on a. Je peux pas inventer quelque chose que moi je fais pas ou quelque chose que moi je n'ai pas. Tu vois un peu ma chérie, ya on a lobaki ke na ko mema li solo na yo na nini na diki na TV pour ba toya ba na ko pesa conseil ben compréhension ezanga raté na libala. Pas même une année, et ça va m'embuscade d'autres coups dans la mabala, mais il faut qu'on gérer en malam et surtout il faut éviter qu'on côte sa famille. Nga il est championne, ma mère s'appelle Wallo, mon père s'appelle Sylvain Wallo. Taïta Sylvain on est Kanda donc fille mon père. Papa mon père et ma mère c'était en Suède 2006. Pour fan ça bango to tuna bango. Au juste il y a eu quoi entre vous deux pour que vous ne soyez plus ensemble. Papa n'anga lobaki, ngana maman to wele lokote. C'était nos familles. Et puis en tant que papa, à l'école Nanzela n'a pas sa conseil pour dire que évitez de faire quoi, d'impliquer vos membres de famille dans vos mariages, dans vos quoi, dans vos foyers. Pourquoi? Parce que y a un à côté la caillou, à cause au milieu du village, bazala ke belete. Et ça n'a pas yam sous pesa ka ba conseil malamu. Mais ça na yam sous ça zo bossa na kete fona za na katikati na songale ki nanga po afanda malamu. Yango wana vraiment na yena lisolo ya nini incompréhension kati na libala bo songale ki na biso irsil o azo mona que non le cas mobile ya lobaki na ekete est-ce que yo ya maman na yo alakisa ki yo tende ba fanda na libala. Oui, à déplacer qui peut-être langage. Comme le mari de Yossel dit que pour lui, il n'a pas insulté. Il a dit ça juste pour demander que est-ce que ta mère t'a pas montré comment une femme peut se comporter dans son foyer. Donc mobile lobi a fingité. Merci na bande kona ina libote ni balobi que non a fingi maman. Voilà pour na website de konanga le kinanga ya style les aba makambo yaka makambo de kaka. Tu vois, na libale sengaka hein, faut la plus de maîtrise. Et ça la raté que les cambonions surtout. Aux alloca Nokia 3310 sur les autres sonnés. Ah, il faut m'occuper de les autres sonnés. Oui, moto sur 90% ya basi. Wa ko yule msatira la kozwa koko sauter na libala. Bon, je sais pas hein. Je sais pas, mais il faut faire gaffe parce que basi va kosa kamini. Ngai mon mari m'a jamais tapé yaya. Yo wana. Ngai ba betanga déjà mbata et moni singa ba nini bobi et moni singa lumumba. Nakenda na lala pongia moi na kana kité. Moi je suis pas fier de le dire mais ça parcours ya libala na ngai na koyebisa. Moutou comme témoignage et puis na koyebisa ba na ngai que ce sont des choses qui arrivent mais il y a toujours moyen d'inviter ça. Bon moni, c'est ça. C'est ça. Et ça makambo belé na lo ba belle-sœur na ngai Georgine na Kisangani. Embuscade quand j'ai dit que ma bouche des fois onyoko lo hose. Et ninganaka. Donc ezako likambo tang ezalaki likambo ngana mbana ngate ezalaki likambo ya sœur moko na église kuna bino mobika basi a s'en charger na ngai. Bon siko le cas s'en charger na nga pe siko na démarrer mobile na biki non la fille a toujours un problème na ngata banga malamu il faut ezala za ex na yo a toto akongo na démarrer pendant des heures. Il me dit arrête un peu, nalingi suko yo kate, laisse-moi tranquille. Soko lingo ke ndoko solala ke ndoko solala tikangai calme matin. Na démarrer vraiment na démarrer. Et comme iti na moment comme comment na kena muta zo kokali soute. Vous savez la femme a la facilité de parler. Mais mon bali Azara loko à moi cité. Si il te dit arrête, je veux plus. Donc comme on a que maîtrise de quoi ça là, vous voyez un peu. Donc c'est ça. Na se retrouva kindengwana na zocha munoko kwa anke tozana poto nzoka tozala ki na est du pays na nini na zone rouge. Oya ambassade fait de benga en zone rouge donc il sera recommandera même pas d'être ou d'aller. La chambre wana. Et c'est la cousine comme ça voilà. Mon mobika basi Nathalie na Nicolo na photo. Si tu fais ça encore, je vais te taper. Mon mari m'a dit ça. Laisse la vie, bon courage. Et il s'est dit, yo pendant la mona que si kako simba ote bato to Congo. Ngapela ça nini na une position, on sait jamais. Donc il contre-attaque. Bakanganga kachi moko. Bakanganga kachi. Je sais pas où te taper, je vois même pas où te taper. Bakanganga peza kachi. Na mona peza ke pe me koma kosuka na soi mobile nanga mini.
Je ne suis pas fière de le dire, mais ça a pris du temps pour cicatriser ici. Na olo ba bongo yesili po yo les lem so remona ya no remona la championne na mobile no lo baki meilleur couple de l'année. Tu sais pas aussi que tous ça na ba biscuit na biso. Moko to botani moto bon si c'est ça les mariages. Donc une année ya libala okomone belé mais quoi associer batuté. Donc batuto a Congo bakanga catch kati penza ko kati boye na mbetu kati penza na okibe na be na ya kokufa pamba kisangane ne kusika les yeux verts n'est pas sorcier mus makasi ndokite na kosanye kokufa ola tu fais que chercher des problèmes luka kama kama na kosana wa kokufa ko aletanga moni tala ka kozo forcer mutaleki na makasi. Donc, il n'y a pas bien revenu sur on a tenu le rôle les gravats ou le terme. On a rebêté sans cicatrice, il dit ça souvent, on a rebêté sans cicatrice. Donc, on a fait que fait mais qu'il n'a pas na tiki nanga, il va tindi kingai. Mais quand on a soit qui moi mouki. Donc, pour nous ce n'est pas encouragé, mais c'est juste. Nous avons fait ce témoignage, yanga et yalibala nanga. Donc, pour te dire que il n'en est même pas, et ça n'en est mouki. Au kutana makam. Et na mouki pendant que na olala na soucia catch nanga bakainga catch à moi moi na. Maman, il y a Pasteur Chomba qui est là-bas d'ailleurs. Pasteur Chomba vous cherche. Donc, Pasteur Chomba, ça, Pasteur Mona qui s'engage, moi, c'est maman Bibi. Donc, la famille Moko Malamba, Yamba Biso tellement bien. Oh, ok, j'étais obligée à Kobima. Malgré ma catch, malgré ma kanda, j'étais obligée à Okendo Yamba. Pasteur Chomba, maman Bibi, oh, Bayaki au Salanine, Bayaki au Gota la Biso. Malgré la yoka qui n'a pas sali, mon mari m'a fait quoi? M'a réveillé. Mais c'est moi. Mais j'étais obligée, je ne pouvais pas les saboter. Pourquoi? Parce que voilà qui va ma famille. Voilà qui va ma famille. Na bongami. Pendant ce temps-là, mon mari il était déjà dehors. Bafandi na nini na véranda, bafandi ngai na lati. Bon, na lati il a mbatté na bongisi ka elongi parce que ça qui dimanche, tota qui est culte. Sautant on a bimi, na pesi ba mbote. Na pesi mbote to fandi fallait mobile nanga sa nini. À conduire yamba bapa na prière siko batoto akonga na otala na deuxième regard muta uchoka nga kacha nga bonde lao donc na fandi parce chombe na mwasi na ye na bibi bafandi bazozela papa sala nini a conduire biso na prière siko yebo mbali nga yebi ke ngane tozana ba problème tozotala na yesu kozela nga na kanga misu nga pe na ozela ya tinda na libondeli na au Seigneur nous sommes pas dignes. Donc, pour nous, tu dignité, je ne suis pas digne d'être là devant ta face, Seigneur. Merci pour ta grâce et tout et tout. Au moment où tu as bon de la mer, moi, bozo kengena, bozo pesana, ba coup d'œil. Et puis, malgré wana, tu l'as taki chemise, donc les puta, ngai libaya na jupe, mobile na ngai chemise. Quand il nous voit que non, couple moko exemplaire, couple moko vraiment, parce qu'on a raté babunda raté. Mais qui pouvait croire que, donc, moins d'une heure passée, tu as eu ma femme. Donc, pour nous relober, ils ont ma femme et yaka. Mais il faut y aller pour gérer yango. Na relober yango, na YouTube, ma belle famille n'a pas balandaka, na relober yango, ma belle sœur nangai. Georgine, jour moka ya pe na ndako na biso kuna kitangani na elulu ke non aya kozaya na mobali po mobali na ya sali nini abeta ki ndena lobi ke non mobali no ya beta ki yo kozaya na bonga kainga kacha na mimili nani umoni problème ezalaka ndo yebo nde mokilebi ke non mobali na salaki bo ce qui problème ezali ozalaka na vibraire et leli nango mutayo kité parce qu'ils ont vibré ça na poche na mo oyeba ke non téléphone ils ont vibré donc pour dire que ma chérie ici il faut ko yeba ko sala nini ko sala na mutema munene c'est l'impact à tout moment ko kimaka na famille au moins bande ko na basi na oloba ke ba osungote pour katango déjà mutafandi plus de 10 ans na dibala cela veut dire ayebi malamu na mabe akutana pe na moi ba échange de paroles na mobile na moi ba dispute ezalaka. Donc vraiment moi je pense que mobile na lobi que ya fingi maman na ote mais tunika ka ke est-ce que maman na yo ala ki sa otende bafanda na libala ale yo ndi siko ke ko zongisa na ndenge ya mabe vraiment za makambo eyaka eza makambo eyaka eza makambo eyaka ngana na kuluba ke non limbisa mobile na yo mobile no pa limbisa yo bolongola ba famille na ba makambo na bino bo sala nini bozonga na libala na bino comme si rien n'était éviter surtout ya ko sala nini ya ko kotisa ba famille. Là, je salue ba vrai ba toto ya Congo. Maria Lusamba na mona enfant mystique te ya. Bon yo bon na enfant mystique. Ndima ta ba compte ta dimensualité ça le côté moninga ya classico. Kwa ni yo mutema makasi boye. Ma chérie Alel Wanga ba bisou ba mona bino vraiment ma préférée Ruth donc
motemo ya yo yango wana Yasmine femme sage ya Dikina TV vraiment ya bino nyonso yango wana Love Boy vraiment nazana Kishasa awa na olela bino ba bio na bio donc vraiment c'est un peu ça donc ndeko style style moi je pense encore que en tant que moi si les cas au bongusana mobile na yo c'est pas que eloko nyonso ya moi mukie au bongusana mobile non vous pouvez arranger ça sans que mobile sala nini abimananda et surtout longola ba grand sœur na yo na makambo libala na yo na makambo ndako na yo longola bango ce sont des choses qui arrivent bato babundaka bato basala nini baswanaka soki ya na yo bayano ba koyebisa ndenge wana moni bato mosusu balinga ko se faire voir que yenda bali libala malamu koleka bato nyonso moi mon mari n'a jamais wana ye moi mon mari m'a déjà katiné akanga déjà kati akanga penya mbata ya boye na mona lumumba na moi makati donc pour nous bake ce sont des choses qui arrivent mais avec le temps bozo kola avec le temps mikolezo poussana okoyeba koloba nini kete qu'est-ce que je peux faire pour ça ni pour éviter et comment on a makamusu sazo lo bozo kana ye kapo eza nango ki yumate je peux dire kokola les 3 premières années wana ezalaka donc mutalingi médaille koyate mobala lobby opozongisi ya sali boyo opozongisi donc c'est un peu ça vraiment je vous aime beaucoup batoto ya Congo partout dans le monde sika bozali wabino la championne en direct de Kinshasa j'espère que vous allez vraiment un problème te ya ko télécharger ma vidéo vraiment restez branchés restez connectés bienvenue na ba abonné nyonso ya Dikina TV bienvenue vraiment je suis fier de vous ceux qui na olobaka ceux qui bino bozali ndenga na la championne sans bino na kozala vraiment la championne te nalingi bino ya trop vraiment des gros bisous na bino tokutani mbala sima na ba nouveau numéro vraiment c'était la championne autrement dit Dikina donné quand on était là Kema Fumbe en direct de Kinshasa vraiment wana tokutani mbala sima je vous aime je vous love abonnez-vous aimez et partagez bye bye